Bible eza maloba ya Nzambe te. Buku wana Biblia eza maloba ya Nzambe te. Bible eza maloba ya Nzambe te. Buku wana Biblia eza maloba ya Nzambe te. Lobiko ya bato Nzambe asala ngo na nzela ya enseignement ya bantoma. Mais asala ngo na nzela ya liwa ya motu te. Oyo aza na se ya soumission ya enseignement wana azosambela Nzambe na nzela ya liwa ya être humain moko na ekulusu iyo wana yebaki aza candidat ya moto ya lifelo. J plutôt NZ News Télévision, il y a les boss Capitan, merci bien parce que dans mon acquis n'a CPLI, donc merci bien. À la réalisation Galdinga nous l'ingénieur assisté à Gerlin Maki, tout deuxième partie émission Nabiso, monsieur Sokabol sur la rédemption par la mort de qui, parce que monsieur le professeur Azulinga la rédemption par la mort de qui, c'est ça non? نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله ألون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Après donc ces quelques mots d'usage que notre vénéré prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude donc de prononcer avant que... Non, il y a un peu fallu que ça dans cette intervention. Voilà. Vous voyez, émission avait la très... Et bon, on a beaucoup de mais comme il faut des temps. Donc voilà, il y a quelques mots d'usage. Le prophète a utilisé un autre dans la zone qui m'a souvent dans la zone m'a devant la soie banaï. Donc il y a beaucoup de Nzambe, puis alobi man yahdi lahu falam dulalla. Montonio soyo. D'abord alobi itakula khalaqakum nafsin wahid. Bo sambela Nzambe, bo banga Nzambe wa sala bino na molimo kaka moko. To wita biso nyonso na Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Pena molimo wana ya Adam asali mwasi na Eve. Wabatha minhuma asali na bango mibale. Minhuma na bango mibale rijalan kasira nisa. Basi ebele na mibale ebele. Ittaqullaha aluna bihi la arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Donc wana za ba mo d'usage le prophète za ko kumisa na ngolo na e. Voilà, yambo azwa maloba. Donc wana tokei na rédemption place na rozonga place ustaz na biso asukaki imam na biso isa moyo ndenge apesa ki verset ya Coran et si quand Nzambe a confirmé que alobi na Coran wala qad batna fi kulli ummati rasulan an ya'budullah wa jitani mutawahid. Nzambe alobi na Coran na tinda na chaque communauté rasulan ntoma an ya'budullah ate ya batu ba banga Nzambe wa jitani mutawahid. Et bah c'est écarté na ba œuvre tawahid, c'est-à-dire les œuvres du diable, les œuvres impures. Donc nous les musulmans nous croyons que le prophète Dieu a envoyé beaucoup de prophètes. Bantoma ebele bazala Abraham ba Moïse mais avec la seule différence que Ntoma Muhammad Bantoma wana o batinda maki liboso ya Ntoma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bango batinda maki na ba communauté na bango kaka. Ça veut dire que Moïse Israël, Jésus Israël, Bantoma mingi Nzambe batinda ki mingi zaleka na ba communauté. Voilà, dans la communauté. On a chikota mutokozala en face ya bataki mbangu soki bata ba église des noirs. Yo soki ka batu bayaka te awa. Bayaka. Yango na lobino na bobimisa minduki nyonso awa te. Donc tellement ils a donc yo za esprit boxer rose là bon. Voilà, donc wana ekozala face à face na ba papo yo. Vraiment. Ba komi na mbongo na ba jeep.
na mabonza na badimi. Donc voilà, tozana pour ça na bango. C'est pas une guerre, mais c'est la dialogue pour na mon c'est réservé ça me dit ko bomba pour na bango. Mais voilà. Donc nzambe alobi na tinga ki bantoma nyonso. Siko baya ko sala nini? Anyabudula, baya ko côté ya batu bo adorer Allah. Bo sangisa ye na eloko te. Bo sangisa ye na muntu te. Bo sambela ye na bomoko na ye. C'est-à-dire adorer l'unique véritable Dieu qui mérite d'être adoré tout seul, sans associer avec qui ou quoi que ce soit. Il est seul, il ne mérite pas le pluriel. Donc voilà, quand Thomas Baïko Salam Salam Bango, mais Thomas Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a Zalakin Thomas Onzambi Atindaki, donc les sceaux des prophètes, Khataman Nabi, les sceaux des prophètes, Penzambi Atindaki, Kafatalinas, Nabikela Mounios. Bikela munyonso ndenge ya poni na eraste question uti kotuna ngaya na linga na zela kaka bato yango bayaka wana bavuva mo banani tout ça là mais na koko ça la parenthèse dans nzambe alobi na Muhammad khafatalinas c'est-à-dire tous les êtres humains ensemble ya barace tout noir comme blanc et le seul prophète ya nzambe banda nzambe ya banda kotinda ba prophète oya utiliser les mots noirs na monoko na ye za Muhammad. C'est-à-dire que le biko ya batu nzambe ya sala ngona nzela ya enseignement ya bantoma mais ya sala ngona nzela ya liwa ya mutute oya zana se ya soumission ya enseignement wana azo sambela nzambe na nzela ya liwa ya être humain moko na ekulusu iyo wana ye bakaza candidat ya moto alifelo pe azana visa na ye pour le flanc de l'enfer. Voilà. Alors bino ko ndima rapé disons que non il m'a dit que tozo mais pas parce que na moi il m'a se réserver makasi se réserver penza makasi imam yeb section na bato wana ba ke life bato bandima ba lobi na Kongo ya Yesu. Oui, c'est pas makambo to loba wa eza ba intellect na bisote. Eza ba maïe na bisote. Ezali to c'est basé beaucoup plus dans les écritures. Ba écritures ezali ko confirmer yango. Moi nina rappeler na eloko moko. Le professeur Aout Koloba, il y a un prophète de mon côté pour utiliser le mot noir dans le message. Et puis, il y a un prophète de mon côté où nous avons identifié la vie pièce par pièce à part le prophète Mohammed. Kolala naye, Kobia naye, tout. Il y a un chrétien dans le cas où la TikTok, la Bible. Ce que tu dis, Jésus a dit, a évité. Jésus a enseigné ni avant a évité. Et ça c'est important, Très important parce que c'est un prophète de Dieu. Ce que tu vois, il a un prophète a enseigné qu'il est. Il ne fallait pas enseigner à soit Zola, soit Zolia, soit mais oui, mais hier, dans mon pays, quand ça dit vie, c'est vie religieuse. Ça dit vie dans mon bimba. Au consacré à mon kakana qui vous avez habillement, kolala, kolata, kobala, kolia, tout. Si vous avez un prophète de mon côté, Oyo va décrire vie à 100% à part le prophète Nakoya, Bissou Yasuka, prophète Muhammad, Azadé. Le Kolaïa a le prophète Yasuka, Oyo Ndiminaye aux yeux paradis. Ceux qui ont oublié, aucun enfer. Parce que y a beaucoup à Yepsi Bisso, il y a beaucoup de prophètes qui ont confirmé Bisso. Alors, que non, Moutou a pourquoi on a gâté. Mandla Miasma Ubi, Moutou a eu qui l'a été. Voilà, mais you minu bima aksa to be. Père, quel qu'on dit maintenant, ma oh, batininga na yango, il a kanamin, sauf quand vous allez mourir en fer. Le prophète ou les prophètes de l'humanité tout entière. Ce qu'on dit, vous allez nous en faire. Bref, ce qui est ok, tu vas pour mon accueil. Nous avons fait sa vie sur le Coran. Comment être divisé on a prouvé déjà les côtés au Coran, divisé non, mais surtout le Coran parce qu'il y a des écritures pures et saintes. Yanzan, Kuna est un mensonge. Mensonge, ils allaient à Coran. Ah bon? Voilà. Il y a un que non, pour confirmer que hier le roi des prophètes a Bimba, ce qu'on dit, il a vu paradis, vous avez fait l'eau, nous avons dit dans le deuxième chapitre du Coran, alobi na awa alobi wama aksanaka to tindaki yote Muhammad
il va sauf kaka kafatan linnazi ozala kuna bato nyonso ozala comme lokola bamopana nani bato nyonso tozala bashira bonadira oyo pesa bango sango malamu mpe oavertir bango na makambo ya mabe eloko oyo totindi yo mpona bato nyonso pesa bango sango malamu baluka bokonzi ya likolo mpe kebisa bango na misala ya satana oyo komema bango na moto mpe aye koekonfirme biso lisusu abi tabaraka allazi nazala furqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira mapamboli banso ezali ya kolo nzambe nzambe oyo akitisaki coran ezala epai na lutomane ya serviteur na ye Muhammad pour que ezala bongo avertissement mpona mokili mobimba imam Isa nazozongela kaka yo yebisa ngai donc makila moko etanga te mpona lobiko ya moto donc nzambe ndenge asali libiki na biso mpona tobika arattache yango na makila te moto moko amipesa sacrifice sacrifice mpe eza te mpona moto akoya kobika soki sacrifice ezalaki mpona moto akoya kobika nde nzambe mokolo oyo atindaki na Abraham asacrifie mwana na ye Ismaïl soki kobika ya bato ezalaki mpona le sang humain nde mokolo wana nde alingaki asacrifie nani mwana na ye Ismaïl mais nzambe bakosaki Ismaïl alobenga Ismaïl Bible ekomi Isaac te non bon Bible le professeur aza wana les professeurs on a semé les professeurs yo garder ka micro on a semé les professeurs no bana les Isaac te bon interpolation ekota pour misapia bato ekota na kati ndenge tolobaka Bible eza maloba ya Nzambe te buku wana Biblia eza maloba ya Nzambe te mais okokuta musulman moko te kolobaka Bible lokola eza maloba ya Nzambe te c'est que eza maloba ya Satan non. Nous ne croyons pas la Bible comme la parole de Dieu, mais la Bible c'est une bibliothèque qui a été écrite par plus de 40 auteurs. Et parmi ces auteurs, d'autres furent inspirés et d'autres ne le firent pas. Misapia bato ekota na kati ba bongola makambo. Déjà okokuta kaka na kati ya Biblia contradiction ya Ismaël na Isaac mokolo ya liwa na bango. Déjà Ismaël tanga botami Isaac azate. Mokolo yo Abraham azokende koboma Isaac et Ismaël. Ismaël aza déjà grand garçon, Isaac aza bébé na mabele. Mais la Bible batali si biso moi na oyo azako kende ko boma Abraham azako na boma azaki grand garçon mais petit garçon azaki na bakoni na mutu azotu na papa o meminga wapi tout ça mais tozongi na Bible Isaac aza na 13 ans Ismaël aza bébé et Ismaël a na 13 ans Isaac aza bébé mais so azaki Isaac moi na ya bébé ko tsheba bakoni na mutu o kena mati na ngoba donc ce sont des choses que moto yo asala ba étude ya ba rédaction ba lecture ya Bible ya bato ekota na kati. Et encore, les musulmans, tu as la Bible, bibliothèque, ça veut dire que ensemble de livres. Tu dis makamoti, tu bois yakamoti. Na kati wana beaucoup ta maloba nzambe, pe maloba ya batu. Ce que ustaz na biso imam isamboyo, tellement yé a ces bases qui na beaucoup te. Aiba maloba ya lokuta na ya solo, yango moni makamutro surtout ya Bible azoko éviter ngo. Pour yebi na yeke za na maloba nzambe te. Et voilà. Donc ça beaucoup moko za mélange. Biso to moi temps alhamdulillah, ya ko iba mo ba différence wana. Wapi maloba nzambe na maloba ya batu. Wapi maloba ya lokuta na maloba ya bosolo. Donc histoire ya Isaac na Ismaël wana ndenge na yito loba na yo zano pasteur te. Nga za Mike Tyson était na beta kabasaki na sima. Si un pasteur va venir ici, on va parler sur Ismaël et Isaac, on verra que c'est des mensonges de tête jusqu'au pied que l'église catholique entre guillemets ou les anciens de fait donc groupe ya batu ba théologiens chrétiens ba kotisa misapi. Na ko ebengami Biblia pour ba kotisa confusion na mitu ya. Entre parenthèses, il s'en a bon numéro de Lissaboli, n'est-ce pas? Non. Lissaboli, ça veut dire. Zala quoi? Zoka Mikoana, pas Limbisana Mke. Parce que moi, on a oué la Kao Nzambe Falapesa Abraham. Et c'est là qui n'a aya Azaran plutôt. Ah, donc voilà, là on ne peut pas faire des coq à l'âne. On fait comme si on mélange beaucoup de sujets. Non. Je dis entre parenthèses. Voilà, voilà, si ça les coq à l'âne, si j'ai mon babo, c'est la parenthèse. Et ça, si j'ai mon très profond, ce que vous savez, vous solo, là, vous faites même une heure guitare. Tout est moi, il y a promesse, c'est ça qui n'a entre Isaac et Ismaël. Parce que nous tous les croyants du monde, on se réclame d'être le fils d'Abraham. Bisotio, tout se réclame à cause Bana Abraham. Ce n'est pas le père spirituel. Pourquoi pasteur, comme ça, tata spirituel. Père spirituel, terme on a la Bible exact.
mais Nzambe abengaki Abraham na Coran abenge Abraham. Donc le père de l'unicité, hein, le père de la foi. Donc na Bible abenge bon le père de la foi. Tata ya bandimi. Biso nyonso tata ya bandimi o tondimaka na ye eza Abraham. Au mwana wana wa Nzambe aprometaki na mukongo na yo na kobimisa mwana moko na kolanda na mwana wana mokili mobimba ekobika. Nde mwana wana mutaluka ba problème ko bana ngo ba yemi bale Ismaël na Isaac. Et voilà, il y a un problème de ça. Parenthèse, il y a 2 secondes. Nous sommes en train de continuer notre mission à Kabod avec votre humble serviteur Tony Mwamba. Je suis humble serviteur. Notre émission Kabod, Bengarango Kabod. Vraiment, on va revenir sur Imam Issa. Qui est Jésus pour le musulman? Yesu Azana. Donc, bon, Jésus-Christ, pour l'islam, dans l'enseignement, pour Nzambe, en tant que par le prophète Naï, et à moi, il y a tant que pour la Mabélé, vu sur la musulman, vous allez croire que Jésus-Christ a gagné pire et saint prophète Nzambe. Pour prouver par les Écritures saintes. Dans le Coran, et le professeur Djoubé a prouvé un mot dans la Bible, ou on a prouvé dans le Coran. Raison pour laquelle, même Nzambe a retourné à Jésus-Christ, a retourné à dans le Coran concernant Nengelelo Batu, Batali Bongo Kosambe la Kaye. Na 5e chapitre du Coran, Nzambe alobi na prophète Nabi Muhammad ali wa isqala Allah Muhammad kanisa tangu oyo Nzambe alobaki na Jésus Christ alobi na ye ya Isa bin Maryam o Yesu Mesiya mwana Maria anta kunta linasi yonde olobaki na batu anta kunta linasi yondo lobina batu itakazuni bozu wangai wa ummi ilahaini min dunillah bozu wangai na mama na ngai banzambe mibale andor na Allah Dieu le créateur o nzamba to tuna siko Jésus Christ akamona zoloba professeur pour prouver yango pour la croyance na biso wa musulman to ko croire jamais na mai o yemo ko propre dia et biso to le gondemana biso to ndimaka na mai oyo nzambe enseigné biso à travers ba prophète na parce que yemo ko Jésus a dit que va nulle part que ba toi ça va joindre nzambe maintenant yo kana ngazoloba nzambe tuni yondo le bina batu bazwa yona mama na ba nzambe ni bale a lukula mabele et lo kwa boso Jésus a venu ni qala bi subhanaka ali pureté na yo nzambe na peto yo nzambe na mai soto ba ba ko ba ko na yo arabi ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi arabi ngai na ko kolobate mai oyo ngai nzali na bosoro na yango te ana Jésus ndi o malobo na utana Jésus ndi ali ko répondre arabi na nzambe arabi in kuntu kultuhu nzambe soki ngai na lobaki yango fakad alimtahu ya so nzambe yo oyebi yango nzambe yo oyebi yango so yinga na lobaki yango nzambe yo oyebi yango ta'lamu ma fi nafsi yoka alobi nzambe yo oyebi maloza na kati ya molimo nanga wala a'lamu ma fi nafsi nga na yebi te ozali na kati na yo ozala molimo nzambe nga na yebi yango te donc awa déjà Jésus atangisi biso nini atangisi biso limite na ye ya connaissance que connaissance na ezali nini ezali soki azalaki Dieu mais alingai koloba na nzambe te keno nzambe nga na yebi oza kati na yo te mais yo yebi ozali kati na nga donc par là tozo comprendre na moko ke Jésus-Christ azali prophète ya nzambe Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont musulmans pour croire que Jésus Messie a la nzambe mais plutôt azali prophète pur et nzambe Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bao bandimaki na ye en tant que prophète mais pour ba croire en tant que prophète bao wana nde
la kozwa ka paradis. Mais bah on surtout depuis nous avons bâti le prophète Muhammad parce que bah délai le prophète ici là parce que le prophète nous soit des délais prophète ici et pourquoi on est comme époque il y a prophète Muhammad. Ce qui le prophète nous soit abîmé de l'eau nous a aidé à tindiller prophète n'a pas règle surtout complet. Voilà des époques le prophète Muhammad est l'équipe mais aussi longtemps nous avons bien atteint prophète nous sous terre c'est là dire époque où tout ça dans autant surtout ça dans le l'état nani un prophète Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc par là, Jésus-Christ, nous les musulmans, nous croyons que c'est un bel et bien prophète purement ya. Nzambe Allah subhanahu wa ta'ala. Alali Nzambete, alali mwana Nzambete, mais plutôt alali prophète Nzambe. Azali prophète Nzambe elobi Isa Imam Issa. Voilà. Nanga fongola moi parenthèse place wana ndenge oustaz alobi parce que bato baotala biso na télé bato mosusu ba comprendre l'intervention en stade de biso donc quand aussi longtemps ndenge prophète mosusu azate ayela noté c'est que prof époque de prophète Muhammad par là il y a peut-être les gens de Branham que moi je connais il y a beaucoup de gens comme ça ils vont dire mais non je n'ai pas de problème avec quelqu'un ils ont senti dans la langage ingénieux ce n'est pas passé parce que non ngande bango bafinga kanga il va n'importe quoi sur nganda na problème na benga ba on a des débats ba ya kati mais autres déverser les bango na connaissance na linga ina ba saka mo eloko wana ko ba comprendre donc na sima ya ntoma Muhammad ntoma akoya te donc ya za khatama nabi na sima na ye ntoma za te pe akozala te prophète bisa ko yesu ki epai na ye pe ya za ntoma ya bikela munyo ka fatalinas Nzambe a confirmé en Coran. Mais Yesu mwana ya Marie, azan Thomas ya bana dernier prophète ya lignée ya Isaac on a bana Israël, ezalaki Yesu mwana ya Marie alayhi salatu wassalam. Pe nasima ya Yesu Thomas ya kate na Israël, Thomas yende na mukili mobima. Po Yesu azan Thomas ya ngai na yote, azan Thomas ya bana Israël, la Bible est claire. Bon on a azan Thomas. Khafatalinas. Tous les êtres humains, c'est coranique. Tous les êtres humains. Israël, c'est biblique. C'est démontrable. L'émission n'a pas été qui na sepeli, mais il y a une émission mon timing n'a pas vraiment manqué. Vous allez sentir que nous trop chaud et nous avons trop. Tala, tu sais que nous avons 5 minutes. Nous avons déjà des frères qui ont déjà on a presque rien dit. Pour le but presque l'autre côté. Non, vous avez déjà. La limite besoin de revenir na Yopé. La Bible, autant la Bible, parce que vous avez mieux placé à répondre à Bisso. Sotani na Jean 1 au moins dans la Bible. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce qui est assez relevé, 14, voilà. Parole voilà Nisalinzo de Vani à Kataba. Tu peux expliquer dans l'histoire. Déjà, je vous apprends que Jean chapitre 1 verset 1, ce n'est pas la parole de Dieu. On a fouillé. Jean chapitre 1 verset 1, ce n'est ni la parole de Dieu, ni la parole d'un ange de Dieu, ni la parole d'un prophète de Dieu, ni la parole d'un envoyé de Dieu. Mais c'est la parole de l'apôtre Jean. Où est-ce que Jean a trouvé ces paroles? Nzambe alobaki neke loba na bato ne bandeli nazalaki maloba après na kobonga na mutu. Soki Nzambe akobonga na mutu akoloba ngo na Abraham, Khalil na ye, master na ye, akoloba ngo na Noé, ba master na ye azalaki na Jean za camarade de Nzambe. Jamais akoloba ngo na ba prophète na ye. Aloba ngo ata na Jésus que ne bandeli nazalaki maloba après na komi mutu. Mais akoloba ngo na Jean azata mutinda bina. Siko photo yeba Jean zo maloba yo wapi? Où est-ce que Jean a puisé ces paroles? Jean n'a pas inspiré. Où est-ce que Jean a puisé ces paroles? Des décennies avant Jean, il y avait un philosophe grec, son nom était Philo. C'est lui qui a écrit dans l'un de ses livres non inspirés. Au commencement était le verbe était avec Dieu et le verbe s'est fait chair. Jean a copié cette parole, il a mis ça dans son évangile. Mais pour ne pas aller loin, la parole s'est fait chair. Donc, est comme une explication dans Hébreu. Hébreu chapitre 10 verset 5 à 7. C'est pourquoi Jésus-Christ rentra dans le monde et dit: tu as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Par quoi Dieu forma-t-il le corps de Jésus? Par la parole. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Nzambe soka aza na posa osala eloko azwaka machete na bakoni te alobaka kazala pe azalisani
ndenge abwakaki Yesu na libumu ya Marie. Innama al-masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alaqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Ya solo Yesu mwana ya Maria zalina azantuma na nganzambe rasulullah wa kalimatuhu pe azali loba ya nzambe alaqaha ila Maryam lilobo nzambe abwakaki na libumu ya Marie wa ruhu minhu. Pe Yesu azana esprit ya nzambe. Donc azali kelamo nzambe na même Jean o tulobia watu kolamba mbisi na mai na emoko na même Jean soko kiti na verset 18 kuno koloba ni Jean lobini. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Christ lui-même qui est au sein du Père qui nous a fait connaître. Vous l'avez dit? Jean, le même verset, Moto amona nzambe azati. Yesu ye mokonde atangisa biso ke moto amona nzambe azati. C'est biblique. Après, à Kolobasu, on est bandé le donc Jean c'est contredit. Non, il ne s'est pas contredit. Mais c'est justement le logo, il y a Kopia qui a tenu un gars bon, pasteur, c'est lancé facilement dans le langage. Mais le langage, même bibliquement, c'est facilement démontrable que ça n'a rien à voir avec la divinité de Jésus. Professeur, question de curiosité. Non. On peut mettre un Machin. Prophète Mike Louam. On a du moins. Bon, je ne vais pas tout dire ici. Je ne vais pas tout dire ici. J'étais un poète. Banzembo Belo Boyemba Kawananga Motonakoma. Il y a un pasteur, il y a un frère Mineni à Kinshasa. Nakoma Banzembo Bayemba. Je vous ai dit. Il y a mon lobby. Bon, à l'époque, on a vu ce titre comme Banzembo Teba qui était battu. Bazo ya et pas Nangai Nanda Kuna la Bandal, Nazo comme Banzembo, Nazo Pesavamo. Je n'étais pas n'importe qui. Donc, ceux qui ont Bandalunga, ils vont te dire quoi. Ils vont te dire. Prophète, voilà. Mike. En cette époque-là. Voilà. Yakala. En cette époque-là. Ya, tu comme président, tu qui maman président à tel ambition, on a qui bande voisins bien la connaissance au partager, on a engagé, on a yo. Alors, bateau et c'est que ici bango. Au niveau comme la bise, on retourne à la question na yo, de répondre à yo. Bateau peut c'est que communauté, au niveau au coma, de répondre à yo. Monsieur le professeur, na application na Mike na kosa ni Congo Jibril voilà il ça la massacrer Congo na yo na imam na biso Issa baza na disponible aux appels disponible topexi mututa en tout cas yakape pour partager des connaissances na yo la rédemption non de kineti ngai toni mo bangala mulu na ndima na kombo ya Yesu Kristo. Donc Yesu nda akufilanga plutôt Yesu nde asova ngai mais bande ko biso islam habité Yesu akufate donc azaki prophète mais prophètement même nde pour na biso nyonso. Alors avant de jeter je regardais bien la montre na peut savoir une minute pour na kala émission lelo pendant une minute moi lilo ba ya suka pour l'émission oyo je crois que bazana susu na maloba na prochaine émission na bandina na imam parce que na mona monsieur le professeur asa très éloquent imam le wana moi je vais suka par rapport à l'émission na biso moi une minute. OK, merci pour l'émission vraiment na c'est pas du trop na émission vraiment ceux qui vous avez encore pour la deuxième fois, la troisième fois, vous bien actif. Vous avez bien pour la tour Sumbanango dans le Banda. Naïmi qui est organisé pour voir box, oui, monsieur le professeur. J'ai une autre dans la poste à Colia, il y a les logos, ma déçue, le logo, et de la même manière aussi. Mon ami, on a besoin, il y a les Banda, les solo, pour que pour vivre le lobby et dans les paradis. On a besoin de vérité, et nous avons besoin de ma santé au lobby. Je vais aussi avoir une mauvaise surprise de besoin d'âme. Parce que dans un frère Patrice, il y a moi qui te tribunal en tant que Gozan. Et c'est vrai, tribunal en tant que Gozan, mais Gozan, Makamouline. Voilà, on va revenir parce que nous pouvons vraiment gérer l'état au passé rapidement, mais je conseille, on a besoin de faire 30 secondes parce que ça va vraiment. Parce que nous venons dans ce cas. 30 secondes. Prochainement, vous avez un plateau, il y a un bord de zèle. Pendant 30 secondes, on peut dire bon, voilà, le professeur Djibril était là. Moi, je ne suis pas très taquin. Moi, je suis au monde qui n'a bimisa qui n'a dévié ça pour réputation, on est comme Akangé, parce que la Kima qui débat, mais à quel moment Batunga qui n'a que 5 ans bon. Mais si quoi yo kaka, ceux qui ont bengi, pasteur Philippe Fouamba yaka débat na professeur Djibril, il ne va pas venir.
Parce qu'il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Donc, tu es là qui a ma rédemption, tu prouver sérieusement que Nzambe atinda moto moko te aya kufa na simaliwa na yeba to babi kisam. Wana eza visa ya moto ali faire. Tout droit sans embouteillage. Donc, qui que tu sois, quel que soit pasteur, n'importe tu robaki, tu zo beta box kaka na simanda, tu zo na kosa to matanaringi. O ya ko prouver biso ke liwa ya Yesu nenzela ya lobiko. Pour la carte de la Biblia, tout le monde est en nulle part. Yesu alobi en côté. Nzambe alobi yango te, prophète moko ya Nzambe atangisa yango azate. Donc les enseignements moko sataniques, nous allons les prouver dans la Bible. Voilà, alors les enseignements sataniques et ils vont les prouver dans la Bible. Merci bien Nao Landi Biso Penza, Tokomi Nanda, on a eu na makasi à l'ingénieur Galdinga Nofelion, Penza, merci les réalisateurs de cette émission. Merci bien à Espace, na maison JC là, il y a Gibson qui a là, merci bien. Galdinga, l'ingénieur, a été assisté par Gérald Makito. Merci na papa Ousmane Nao Sali. Alors, on a aussi cette émission, sans pourtant remercier vraiment le boss de cette chaîne GNZ News Télévision, Makas Nengi de Komi Pisa, Panabino, Jota les capitans. Merci parce que nous avons qui. Tenu mon bangala moulou, mais émission Kabod, après ce merci de lundi. Suite, dans le prochain numéro. Au revoir.